Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à... Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le... Mbote libota nanga mbote na bino. Na eko présenter bino eloro moko. A toi na commune Ngeringe, voilà avenue. Et avenue yangoyo donc a toi liboso lupango. Lupango oyo to kotala totala ba dimension mais déjà faut que ba ke ezana 6 appartements. Na obi bien ezana 6 appartements. Donc a toto là que ça, o ezana liboso nango bomoni vue de face to poussa na skoto là que sa dimension. Donc lupango ebandi awa na colonne o ya pembe. Colonne a pembe et mati to poussani ti moi liboso awa. Voilà, donc awa place bomona colonne PO ya pembe sou ezali. Bon, toko tasko na kati, tozo idée donc na lobby a to na commune ya Ngiringiri na Prince Elengesa. Donc Prince Elengesa à 3 minutes à Prince Elengesa toko donc ekoza ba 5e ou ba 6e parcelle na Prince Elengesa o ba uti ko sala. Donc o ba nyonso Ngiringiri ba yebi Prince Elengesa. Donc awa to bandi to na rez-de-chaussée donc atoko na lupango. Appartement ya liboso yango oyo eza liboso na biso a na gauche. Appartement ya liboso yango wana bomona appartement liboso yango eza 3 chambres. Donc 3 chambres oyo pour le moment ba futara yango $450. $450. Donc yango yo les appartements ya 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Donc wana toujours poussana espace oyo espace batika pour na parking. Donc na moi ba car nyonso et siège arandé awa. Donc où est espace parking pour mon likolo ndeba ba appartement et tout continuer likolo. Donc espace tout mon libanda wana ezala ki car juste appartement moko ya liboso. Donc asko to kiti donc appartement au liboso et souki a auto l'accès à 3 chambres souki awa et continuer na kati kuna. Donc tout asko deuxième porte où est deuxième appartement, il y a 3 chambres pe les sous. Donc na rez-de-chaussée total déjà 2 portes, il y a 3 chambres. Tout l'accès suko troisième porte yangoyo. Ils ont 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc tous les 2 appartements tout l'accès liboso, ils ont 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Donc bah faut 450 qui fait déjà $900. To calculera ensemble pour épaisser sa image à bien. Et puis chambre 2 chambres salon où il y a jaune et à gauche na biso awa bah faut $250 na état où ils allaient li. Donc soit tout ça li misala to arranger na ebike prix egomata po ezala ramoni mutu era sombelu asala ngona bakuna e donc a to mata escalier escalier kitoko o bomoni escalier kaya bien ba carreau ba mambutu. Donc awa to zada likolo to ta 3 chambres wana 3 appartements likolo en attendant tout le monde a peu ba voisin pour le pango ezala ratala voisin au revendre na en attendant aba ba kota mona ndako ba kangama portail au 4e appartement yango ils ont sous 2 chambres. Donc likolo a total ou 3 appartements, il y a 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc il y a le bosso total na droite na biso awa pour moni continuité. Donc palais à soins et la masse soin tété. Donc au 2e appartement na droite na biso awa pour mon appartement déjà propre, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis to ke tina suka. Donc voilà tina suka awa. Il y a Souka au Pesa, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc, à tout qui n'a c'est, tout là que ça espace. Donc, déjà tout là que ça qui n'a c'est à air tout kotaki,
era robima pe tozola qui ça toujours. Donc appartement nyonso oyo ekotisaka $1900 le mois na état oyo. Soki to sombi yango to bongisi parce que zalaka ero sombelo ko yeba ki faut bombaka mo eloko moko boye mopandi pour na rebongisa. Donc er to bongisa ngo to beti mo pavé to changer ba peinture ba mambutu ba baza a to bimisi bango to yeba ke to komata pe na ba 2500 ba 2200 pour 3 chambres normalement to komata ngo pe ba 550 ba 500 pour atwana commune Ngiringiri. Donc Ngiringiri c'est Ngiringiri. Donc voilà un peu le pan oyo ba tché yango na prix à $250,000 à discuter. $250,000 à discuter na commune Ngiringiri, revenu ça $1900 na état oyo. Ato bimili banda tozo bimasiko to laksa makadam to utina lupangu to laksa sko distance entre lupangu na makadam poto lobaki eza à 2 ou 3 minutes na makadam. Awa tozo tambola pe pour tout mona makadam distance ya lupangu na makadam. Donc na lobaki ato na commune Ngiringiri Ngiringiri prince elengesa tozoli to poussa na poto bimasiko prince ango ya elengesa oyo a dit construite à haute conseil la biso. Donc kala mingi ate lupango eza $250,000 à discuter légèrement. Pourquoi? Par rapport il y a milliers, par rapport il y a distance na ngona makadam et puis par rapport il y a coût oyo ezokotisa. Donc ekotisa la biso $1900. Donc so sombiango lelo na fin du lelo toza les 12 na fin du mois les 30 awa ozo mbongo na $1900 cash. Donc lupango yango yo pona ba oba koza intéressé ndeka kato salaka obengi biso soit oye na bureau to yamba yo to sololi to ke totali to ko avancer parce que biso to tekara babiloko problème te to tekara loko eza conforme à la loi. Donc voilà un peu $250,000 à discuter. Ndaku eza na commune ya Ngiringiri non loin ya Prince Elengesa. Donc eza 10 mètres sur 25 .20. Donc en termes de mètres carrés c'est 252 mètres carrés. 10 mètres sur 25.20 na 6 appartements, 2 appartements, 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain et puis 4 appartements, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain encore. Donc ato bimi déjà prince yango yo pona ba oyo balinga mapango pembe na ba prince yango yo ba o balinga raso mana revenu yango yo. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye.